Mais maman Milo, so côté terrain on a question moko et yelanga, excusez-moi mais tout le monde a papa akindaka et pas bana nyonso mais et pas moi na moko papa c'est trop difficile ya komona papa présence na et pas moko ya bana na na kumba mama sila que je peux pas à la fête président qui était à invitation même dans ses activités il y a tournage il faut pas inviter mon touti tournage ba benga net ngai na jouer pas si la parce qu'il m'appelle pas parce que leur Bellevue a sa groupe nae azora no ba Marina ba Lisa ba Jérémy ba Ginny moi lemba papa Alain ba no sala na bien na bureau nae ça au moins tu le sais ba ngonyo so ba zeba na simba même si là aussi était avec Bellevue au moins na le so le a bengisi le a kutu amona na petit Aziz aza groupe te Aziz aza kan amona simba ya ka répétition moi c'est kaza mona simba ya ka répétition bango ba sa ba groupe T Bellevue pas mon simba mais ya ka répétition te pour bango dia ba sala ba indépendant s'il a pas comme indépendant ici là ya ka simba so que na répétition simba tu verras ici na répétition na papa na bino bo fingisa papa na biso bozo kabola biso na kibukolo boye famille na biso bo koti bo kabola biso. Pourquoi? Non, bazo kabola te bino mon connaît bozo kabola. Te bato boya pour ba kabola biso te. So bino bat boya. Nazo senga na biso tozonga na bolingo ya Nzambe. Oh Nzamba l'accès biso aimons-nous les uns les autres. Donc pour vous dire que Satan a continué na musala oyo mingi batu ya mabe ba ye ko kotisa ba esprit na bango bato bakende ko luka succès pas ya Satan Satan tche bango makamu mususu mabe na kati na bango pona ko diviser batu pour neti ngai mama milonde na zabo e papa tade na bimi na chaîne na bimi na télévision na yeko finga yo non finga ka yo moko te tu sais parce que derrière toi batu bazé belé ah oui tu sais combien nazo blessé batu na baza sima na yo tamusubiso zaki na ngote on a souffert pour tous rata moi $100 et tout bango bazu moi facilité wana mais la facilité wana ba abuser te parce que nous sommes des modèles tous ça ba éducateur ya masse tous ça ba il faut biso moto za ba mœurs moko ya bien très bien tu vois tozo to comme ko confondre musala na réalité tosunga bana oyo okota likambo oko ba bana Nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame mila salaka oyo te na ero biso toa na balabala Nzambe abatela mpe mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polobile mpe tokóma bato kola pambola bino mipa bashika pesa libelo benga ye mpenza ya kosi te so omoni ana te kende mbala moko bibele lobi soko olingi osala likambo ya malamu ozoyoka oyo mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajoute vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth téléphone à papa oyo na nzela na yo ekosone pe arobe mangato pambola Nzambe. Donc soki bana Nzambe apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na wa kozonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo Nzambe apesi biso Nzambe pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozomine avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodane. Pour tout contact, bengabiso na ba numéro Oyo. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia, Top Media Télévision, Bandeko Balandia, émission le code de bonne conduite. Le code de bonne conduite, cette émission qui a l'habitude, moi c'est votre frère Tadi Ngalapa.
Le réalisateur de cette émission, ça s'appelle Dadju. Dadju Moutazali Simaya Caméra. Yemuto Azo réalisé émission. Oh, j'ai le réel plaisir, Mokolo Alelo Yakoya Melabino, notre maman, votre star, notre star, au nom de maman Milo. Au bidon nyonso bosengaki, bolobaki ete maman Milo alekana na le code de bonne conduite. Lelo tozu maman Milo, lobi tozala na maman Aziza. Le mardi tozala na maman Monseka. Une façon ya tozu la bino ba maman ya kilo oyo ya mosala ya théâtre tout le comme to solo na bango to partager expérience ya mosala oyo ensemble na bango bien que makambo eze belé tout autour ya mosala na bango. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis allé chercher ma maman, notre maman, na komo ya maman Milo, to salana émission, auto kabolana ye makanisi. Nous sommes le dimanche aujourd'hui, mokolo ya lomingo, mais maman, en tout cas, son arata qui est lelo, ça allait être trop difficile pour moi pour nous voir. Pour bango, c'est 7 sur 7. Dans la semaine, Mobimba, Azalaka, na boulot, après c'est biso espace, le lopoto, le kwamoeto, solana. Et je dirais un grand merci na baignon sur ba mesana ko landa tadingala de près ou de loin. Maman Bijoun Ketani, ma maman, je vous salue maman, depuis Belgique, au bon à papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à vous, un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noero, Mavakala Nzinga, bon séjour na yo na Dubaï. Un grand merci aussi à maman Deborah Lubanda, Kilo, ya ma mère à Calgary, na Canada. Maman Surprise Nzambe a continué toujours pour battre la yo. Et puis toute la famille. Un grand merci aussi à maman Emilie Setimaïnga, moi si Nzambe, Nzambe Azoko Salaka, ba miracle naye. Un grand merci aussi à notre maman, hein, notre sœur, notre tante, Aurélie Mafouka, Yaba Aurélie, que le bon Dieu te bénisse, Aurélie Mafouka. Un grand merci à toi, Bertin Konde, mon boss, patron, mbongwa propre, maman Milo Yeyo, Bertin Konde, maman Milo Yeyo, naké lukelo pena maman Milo, c'est-à-dire tout le kwamoeto solana maman Milo. Voilà, avant tozo maman Milo, nous avons l'habitude, il y a aussi la promotion, il y a maman Nabiso. On attend la bino maman Milo lelo nazana ye lobi pe na kozala na moko ya ba maman on attend la bino ba kombo. Je fais la promotion de maman Dinana, maman Ursule, maman Bellevue, ba maman nyonso bazo sala musala na bango bien biso tozala wana pour na ko accompagner bango. Josué 1-8 film oyo esilaki mokolo mo lobi 10e épisode ekotaki tozo kozela les prochains films mais en attendant to continuer ko consommer kaka film wana na kombo ya Josué 1-8. Vous continuez à s'abonner, vous liker, vous partager ma film na Bellevue Télévision. Vous ne serez pas dessus. Je suis Dadju, j'allais dire, je parlais de Dadju. Donc comprenez, Dadju, tous on a dans la machine, tous on extra film na bino. Je suis 1-8 et puis on se retrouve tout justement après pour tous la bino maman Milo. Merci. C'est un ami à moi, à postulé, donc il m'a dit encore pas ça. Dans un postulé, à la Funa, donc national à la Funa, et puis provincial à la Banda. Je t'avais dit, non, je devais l'accompagner justement. Effectivement, tu devais m'accompagner. Il me dit toujours à l'avance s'il a un programme. Olivier, bien sûr, je connais papa Olivier, mais tu ne m'as pas prévenu que c'était aujourd'hui sa réunion. Bon, à part ça, l'activité, le travail. Très bien. Ça passe bien. Très bien. La prière. Donc, on peut m'aider à te. Bon, Yesu, ça bien. Yesu. Ça très bien. À la base, ça va bien. Oui, Yesu, ça c'est j'étais. Ndenga linga biso. Tu comprends ati ata to sali ndenge nini. Yelinga ninga biso Yesu. Allez, la biso ma vie. Ça va bien là ça. Ah, qui pour la biso. Ah oui. Au comment là c'est normal. Te na komeli na quitté na flat moko izawana parce que quand on a bien kokende non ko yo déranger pinoté dérangement non on a plein de chambres ici dérangement quoi frère natika langa mona sonuya ngana femme d'affaires na sola pas mon téléphone ça dérange personne on se dans quatre chambres alors. Et quand je m'énerve, na bec ta kaba porte donc clac 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 clac. Ouais ça va quand on t'a porté ça bon. Tout casser, tu vas tout casser là donc comme l'eau. C'est comme ça tu vois et surtout que moi qui m'a la bilo mon Dieu mon wana yo kata. Mais non! Marchandise! Mais il est où? Voilà, merci beaucoup de retour sur ce plateau Dadju.
au Kofongola déjà. Nous avons l'habitude à Tolobaka, Tochila Bino, extrait intégralité, que nous avons na Belleville Télévision, où ils ont la ma pépinière, ma malam. Elle s'appelle notre maman, Nabengae maman avec fierté, non air nyonso, maman Nabiso, maman Milo. Bonjour maman Milo. Bonjour, Sarah, tu as t'as dit bonjour. Bonne santé, maman. Oui, ça va. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Nous vous remercions. On a une invitation. Vraiment. Nous, t'a dit. Le dimanche, il y a un baluka qui est lemba. Moi, la lemba venda dans des tobima matokenda bamisala. Lundi, ça m'a joué à retrouvailles. Autochtone Nabiso Nio, c'est pas camarade Nabiso Trésor Mandombo. En face à terrain, il y a un méfait. Place de Zoramomoko, place où il y a une semaine et les cas indénini. Nana Koufaki. Nanya Belaki, Nanya Botaki, donc les amis de la place n'a retrouvailles, on a pas Simbote, na Trésor Mandombo, les amis des Bibo, n'a pas Simbote, donc aux Zunga le dimanche, aux a vraiment ma casse. Naza ma casse, mais maman, na sala ka promotion na bino, na lobela bino, na teka kaba image na bino, ceux qui bozo ya pété ah on a plateau maman, bozo bon maman sala. Félicitations et puis merci, merci pendo ça musala ma casse pour la promotion, ya biso ba artiste. Pour ça penda musala ma casse na félicité ka on a landako. Ah merci beaucoup. Voilà maman, au tu landa pe moko ya ba film ka ya bande ko na yo. Je suis un 8. Non, film on a Nazalaki, Nazaki pe na casting voilà. Mais il s'avère que Tokenda qui makambu ya mboka, jour à lancement il y a carte d'identité. Ah OK, je vois. Posant et le Mabenga Kinga donc je pouvais rien faire. Ah OK. Maman Belleville ta silika et makasi, en tout cas na s'excuser parce que na koshona qui est parce que au moins c'est dans ça casting na mutu na ya ebija moko na moko et surtout il y a ça casting de sans influence à ça lango par rapport il y a donné à mutu na mutu. Très bien. Donc ayeba ke nga nos a faux pasteur hein donc on repesa makamndenge ka na idée nezaki mais ndenge o to mesana le wasko nazala été en tout cas et troubla ki nango penza te parce que musala batu baye bosa musala bazebele mais mutako remplacer mutu azate mutu ojwe na ndenge na ye mais batu bapesi en tout cas félicitations à Belleville TV et puis félicitations à ba artiste senior so ba prester na film au mais ça film c'est je suis un 8 voilà c'est un 8 vraiment merci beaucoup elle s'appelle maman Milo mais lelo maman tokoluka moyeto sur la moi mingi tozo ya pena malembe bandeko misusu peut-être lelo ekozala mbala na bangwa mi balé balanda yo na top de télévision mbala liboso toyaka kozo na pied levé ezalaki bongo mokolo ya mbotama na yo. Merci hein merci batu ba ki comprendre que ezaki anniversaire na grâce na yo donc ça toza vraiment batamakele les mingi te voilà mais émission ne sala ependa makele gloire à Dieu voilà mbala liboso ezaki wana mais tozo ki pena temps ya kosolola te lelo naza na besoin to me kozona no moi temps ya kosolola avec notre maman Milo. D'où vient maman Milo? Abotami na famille ya nani? Famille ya combien de personnes? Est-ce que papa na maman bazali vivante? Maman Milo kombo na ye vraiment o ba parents na ba pesanga ezali Mimi OK. Loleka Liombo. Mimi Loleka Liombo. Oui. OK. Je suis né le 7 avril 1973. Très bien. La preuve année où il y a qui na 50e anniversaire nanga na pesiba na EP1 promotion na biso auto banda école primaire na 1979 auto 6 na 1986 tout ça là groupe na biso na maman directrice na biso ya temps wana tozana e maman Ngwanda o azana na France na pesi na bango mbote donc Milo abotami na famille ya 3 garçons 4 filles. Très bien. 3 garçons, 4 filles. Nous sommes la 4e de la famille. OK. Papa n'a pas très tôt. Nous sommes dans une école primaire. On a mis tout le mandala. Libanda. Libanda. Nous avons eu une noirite. La période où on a noirite, c'est Saint-Augustin. La période où on a eu donc en 1984, j'avais 11 ans. Très bien. Et puis ma mère vient de nous quitter pas longtemps, en 2015. OK. Ouais, année vraiment. Maman, il y a maman Belleville. Ouais. Maman Matinda Tika Gibiso donc
nakanisaki chaque jour. Ok. Ouais. Voilà. C'est quoi, Maman Milo déjà, Kombo wana ezali ya quoi nini ya République démocratique du Congo? Ouais, je suis Mongo. Ok. Je suis vraiment 100% Mongo. Ok. Des pères et des mères. Papa nanga Antoine Loleka, mon défunt père. Ma mère Bongongo Bonkangu Mathilde. Bandobenge Matinda. Biso toza bataboka tola. Ok. Voilà. Maman Milo, je pense que lobby ozaki mwana aujourd'hui oza maman, bien que beaucoup d'entre vous balingi teto benga bango ba maman, mais nga nazo benge maman parce que c'est ma maman. Âge nanga déjà na oye aza nango aza maman. C'est que vous avez hérité vraiment et pas maman. Oh lelo et cause à la bénéfice ba koko ya maman o biso toza tozo tokoki ko bénéficier et pas na yo ezalini. Respect. Respect à Batou. Très bien. Nanga respect, c'est réciproque. Réciproque, oui. Je respecte les gens pour respecter on a maman Nabiso. Et puis gentil, serviabilité. En tout cas, je suis très serviable. Ok. Ouais. Nazarape na souci à Baninga. Nengi maman nanga laksanga. Maman ça zaki a kolamba boya kabol biloko bapaya bayaki balie ya liete. Ok. Ça c'était ma mère. Ata balé qui n'anga partout bazali baebi. Maman bandé kolembola nzungu. Biloko esili donc oh wana ya suka nzungu. Ya suka nzungu penza boyeko azolia biloko suka nzungu mais alamba penza biloko ebele mais batu baye akaboli biloko esili. En tout cas na héritango penza pa maman nangai. Donc maman nanga linga ki libota. Abandé pe kolinga batu baninga nanga linga ki bango. Et puis, avant de détecter, moi, c'est ok. Maman n'a pas makas nango. Comme azara pe scout, pour abete la rampe masola scout, azara scout namboka na boteka. Boteka. Flandria. Boteka kuna côté sur le qui boteka au côté il y a vieux boba bani na raisonné vieux boba je vous salue. Boteka maman Anna sera joyeuse dans l'émission. Ngapena zaki scout, c'est-à-dire comment les bateaux les kana ba mouvement wana ba inculquer ba mo ba biloko moko ba savoir vivre moko ba manière mo boya vivre dans la société. Donc très bien. nazo on pende pas maman. Voilà. Mais j'en suis sûr que Maman Milo aussi est allée à l'école quand même, Maman Milo. Ouais, Maman Milo a tangi école primaire, on a eu certificat, on a au moins a PC bandeko nanga ya EP1 Lembacide, l'école primaire Lembacide, na sisi wana na KI na lycée, na lycée Mpiko comme moi na nyo surtout ya école primaire et pas na besoin na Lembacide ceux qui aux 8 vous savez l'examen diocésain ba orienté bino. Très bien. Orienté dans la lycée Mpiko. Là je fais 2 ans. Après na ki olonga na deuxième na zoé ba point muke. Ba longo linga. Na ke kamo. Na koti kamo kuna na ITC kamo na matete na deuxième jusqu'à ce que na eu diplôme d'état na ngai. Très bien. Après diplôme d'état na ngai na luki na eu inscription na ISTEM. Na ISTEM na ngai na la gestion hospitalière. Mais na zoé plasté. Ba tenga na nutrition diététique. Nutrition ezaki moi makasi par rapport au nanga. Je me retrouvais pas na ba chimie et tout. Ndé na ki kolongwa na yo kende IEC là où na eu diplôme nanga ya gradué. Donc je suis gradué en gestion financière et commerciale. Oh là, muto abwani ya bena. Ça la comptabilité, option comptabilité. OK, wana maman muto ponela ka yo bien yo moko. Te, maman ponela ngate. Papa pété. Te, biso na batangu na biso ba maman biso batanga kité. Ba makamwa na classe ba ebité. Ba maman so bazo ba certificat na bamboka. Donc bango ba bika moi na des fois tanga classe kwa koma mutu. Mais oyo ko pona penza. Et ayebi penza te lo balo banoka na lingyo sala musamu ya monganga. Vous comprenez donc ba sala musamu monganga mais alo banoke sala bo non mais alingi ka ko tanga lobby obi maman tout na vie donc maman ponait l'engate. Voilà. Ezaki ngamo comme na saki commercial na humanité, j'avais trouvé bon na ça na ngai gestion na université, c'est ça. Voilà. Mais maman de na makambo finance na théâtre, c'est très compliqué hein. Vous allez m'excuser finance
timbala moko na art, c'est très compliqué. Est-ce que ezaki facile ba papa ba accepter que maman Milo mwana na bango atangi azui diplôme atika oye atangeli akende ko sala moté diplôme écoutanga déjà na sala art. Ah OK. Ouais, na bandi art na 3e année des humanités, je crois na ba 88 89 l'école. De banda qui ba promo scolaire on a ba die donné ya ngumba penda ba c'est ça ba promo scolaire ya ba école bino on a ba école te ba Molière ezali ba ça c'est ezali ba noirité ba tango les écoles qui penande des écoles 24 donc on a 24 novembre au so qui bana ba mi classe tu sens penda que bana ba buti classe wala biso ce qu'on a matete na kamo mais na promo scolaire to battre bango tout ça va théâtre kafu avec moi de fin professeur mon c'est quand ambia azai professeur na français na 6e mais na 3e nazai na prof na ngai kabuita kava yé mutapona kinga parmi ba fille apona ngai na copine na nga mususu yé continent na art astanga pe na ina bijou ilonga ouais bijou ilonga azai coup pas assistante na makenda na ya comment venir en Allemagne nde biso nde baponaka biso na 3e to koti to sali petite troupe na ya 3e après to kokota na oya munene ya bana 6e après promo scolaire donc na banda on a classe ba ya o 6e ba ya Iber bango bazu diplôme babimi ba sali jusqu'au groupe na cité tam tam théâtre très bien ba jusqu'au biso on a passé 4e année des humanités ba meminga pe na groupe na bango na tam tam théâtre très bien na bandis ko ça la pe théâtre kuna na bandi pe ko ça ba spectacle donc ba spectacle écoute biso to jouer 18h tournage ici mais spectacle banda ba 20h bo jouer na jardin na ba fia festival international de l'acteur bo jouer tam sous la partie à 18h 20h tu rentres à la maison 22h 23h ba accompagner ba ekoti kayo na zaki mukie donc na banda penja vie wana mukie imagine toi on a zaino na primaire na za scout na kenda na toke na biso camp toke ko camper to sali une semaine 2 semaines to zongi donc na za mwana mo na famille na nga ba adopter bongo manana zai mukie na linga mouvement na linga mouvement na linga ko vanda te na linga ka place moko na apprendre quelque chose yango comment attendre na vie na ngai na linga te journée moko na bimi na lali sans apprendre quelque chose sans créer relation moko ngara chaque jour na baksaka un plus voilà la vie na ngai voilà mais maman Milo na ba 1980 personne qui vous avait vraiment inspiré à faire le théâtre ezakina. Bon théâtre to bando tala nkana maboke hein. OK. To bando taka na théâtre de chez nous. Ngas ko nande ko linga Maman Monzele. Maman Monzele ande ko incarner rôle na ye na ba tonalité na biso ba kimongo. Malgré za kimongo te ngane ka Maman Monzele za kimongo et puis elle était trop naturelle azaki mwindu nande ko mone bien. Nande ko mone neti maman na biso. Na ba mwindu na ye sa façon de parler. En tout cas zaki maman on a linga mingi bana na pesi ba mbote place bazali. En tout cas des fins nde inspiré c'est trop dire mais mouton na lingaki na théâtre de chez nous ezaka Maman Monzele ti mama linga pa yeko ya Miss Mongo mangape ba komo benga Miss Mongo vine na zaka mukie mulai à l'époque non ça peut ba concours pas ba Miss ma pe Miss hein je demande à mes amis hein autokola na bango mais aujourd'hui elle n'est plus la Miss Mongo je ne suis plus la Miss Mongo on commence à m'ingérer mais mille on a liboumunene maman tout le monde la 20 ans autant rendre nazalaki voilà et puis Erio aux finga yewana toi tu as quel âge et puis yé azana âge ni donc il faut voilà nazaki vona ko ngape maman alinga ya sipi donc ils abaki mongo na vraiment en tout cas ezaki bien donc ezabatu on a sepela na bango na monde wana à part na monde na biso o to bande ko sa ba théâtre français il y avait des ya Pélagie Bessolo quand elle joue au voyager. Quand tu fermes les yeux, aux omoaneti mundele moko azoloba bani biasi on a joué avec elle il y a uta alati penda uniforme outi classe ngape na ati uniforme to ya ba répéter to ya ta les intrigants donc quand je vous dis que maman ni c'est une amie de longue date a bandi théâtre mukie na uniforme comme moi vous sentez même lorsque cette dame est sur la scène quelque part après to kabwani il y a tikal na côté ninga na ke après te ko kuta na sous na
na théâtre na biso oyo tobengi populaire. Ah, ok, voilà. Merci beaucoup. C'est pas facile, hein, maman. Mais au groupe Opena place où il y a comme on a que non, na côté siko na katia théâtre et na bandi pena siko vie professionnelle. Les qui groupe il y en a ni pena nini. On a un groupe Simba parce que là non ça va théâtre on est en français des fois je me fatiguais bah répétition à tout moment na tanga tu vois pour qu'il y ait des répétitions pour bandi répétition sous 15 heures si 20 heures OK donc moi je me disais que il faut na tanga classe nga na otika la boété. Oui, d'ailleurs j'ai travaillé même on a eu diplôme d'état comme secrétaire dans cabinet à maître Kinké la Vicansi, que je salue, maître Charlotte Tuamba Place Azali, maître Wembangomo, ça fait longtemps que dans mon aïe, mais je sais qu'il est là. Il y a maître Ngandi, au Azali, Aza conseiller, hein, Aza conseiller un ministère à culture, je crois, maître Ngandi, Ndoni, et puis tous aïe, la carte cabinet Kinké là. Très bien. On a autre chose, un diplôme d'état. Donc on a travaillé ici pour nous appeler moi 10 francs. Donc ça va biso ba fio to banda bon mois hein. Bon mois oui. To luka misala o ya malamu o pesa mbongo ba parents bazoli avec fierté. Très bien. Donc c'est ça. Mais là na ko ta groupe Simba. Wana groupe Simba na ba nini? Groupe Simba R bandi, je crois na 98. OK. 98 je crois groupe Simba R bandi ndé na kotaki. Le président Lombe Mutu a recruté Kingas pour Aza déjà vieux nanga to bande déjà ko jouer déjà ba spectacle liboso déjà avant à côté groupe salon. Aza no étudiant bazaki na groupe na bango IRED o basangana ki na ba Patrick Kikwe Aza président à Ligue d'improvisation du Congo. Tozaki na bango na ba mon vieux Jacques Kabongo Edel qui est décédé. Bamsupe bakenda poto ba Romain bango nyoso banaina bango nyoso basisaki na ina même tozaki pe na ya Paul Fikipo il y a des donateurs hein? Lui ne jouait pas mais il était là. Papa Paul Fikipo oui, il y a Lelo. Papa Paul Fikipo FBT OK oui on était avec lui il est le quoi bande déjà pour ça la zanamo ba un franc na azo soutenir donc bande peut ko soutenir ba artiste les lotés depuis longtemps donc ça depuis na kota groupe Simba le président a recruté nga ba bande qui ko jouer film na bango liboso ya Papa Chef. OK. Maintenant, il y avait une actrice, je crois Chantal. Azaiki, actrice, il y a Bandal, je ne sais pas si on est Kiri Maloba. Avec tournage, mais Azongi, je ne sais pas si elle était fatiguée. Maintenant, comme on a téléphone pesé, on a quoi atteindre et ça l'a quitté. Il est présent, rock. Bobenga no mimi kuna bozo no wana na kompe milote bobenga no mimi ya na ko sala ngo parce que awa moyente na zaki pe jo ona okanga pe suki okanga suki mo akitoko na kati na cheki tambala et puis na ko jouer na zaki mama na jouer na tonalité na ebaka na jouer ki moi si je crois ya Yandimos mbal boso pe na mona Yandimos ya wana mbal boso pe na mona Sila. Tous avons Mindondo déjà on se connaissait nous sommes absolument à Limba déjà tous avec déjà na ba théâtre na biso na Limba tous atoye banaki balboso na mona Nyota Papa Chef na bande ko mona ye na ba télévision na ba spectacle na bango Papa Kachala donc mais Elombe déjà je connaissais Elombe bodoto bandane na école na Kamo pendant cette année théâtre na Kamo. Très bien. Il y avait Didier Bassambombo. Lui maintenant il est assistant professeur dans l'université na Congo je crois. Il y avait Martin Boluka, Wazaki régisseur, tu connais Martin Boluka, journaliste. En tout cas to banda ki na bango na Papa Chef. Après Papa Chef, tu continuer ba film nyonso surtout et continuer ki wana ndesiko télévision sikoyo et yebinga parce que wana le bossé qui pour président Lombe la côté groupe Simba so ayelemba mona alukinga na otambola na na otambola na vedette c'est ba bengi ka pe na benya biya shuke to kota ba balinga comme to koti ba lombi na tena poche to koti subo e koti ba mais ko ngamo ko pesi koyo télévision ko et aussi c'est ça c'est là où to bandi musala ko ya biso ya populaire malgré populaire ezaki na mbongo te ezaki na visibilité
oyo tobande kosala wana liboso ezake c'est aussi spectacle bakabimba kaboli mbongo bon neti na ired na sauté te mais ezake na ired oyo tozali na baprésident elombe tokóma ekutu kotravaille na ligue zaïroise à droit de l'homme l'ISADO na l'ISADO tozalaki les artistes associés pour les droits de l'homme donc tokota ba séminaire après tosali ba démonstration par des scénettes pour na ko motiver ba participants ko expliquer ko matérialiser ce qu'ils ont eu comme formation batangisi bango biso ko to matérialisation par nos scénettes donc tozali ba artistes associés pour les droits de l'homme on nous payait. Donc, on a un déplacement dans mon $. Très bien. On a l'air franc congolais. Je crois que c'est un nouveau Zaïre et Mimi. Oui, nouveau Zaïre. Nouveau Zaïre, c'est le nouveau Zaïre. C'est pas bien, billet manquant. Place à quoi échanger exact et l'équipe mounene so ba pie mino mbale bokabola mais bosambwe botambola qui ça ça mobile wuti pena mbongo no ye na mama mbongo yango maman azo sepela mwana nga musala ça eza musala buzoba très bien voilà. Vous gardez aussi de bonnes relations na ba collègues no nyonso ya groupe Simba wana na ba okutaka na ba bo travailler na bango à l'époque. Oui. De bonnes relations. Oui. Malgré biso sokoli na mutazana ba charge d'occupation na ye ba msope bazate ba bimamboka ba kende kende musika des fois topesa na bambo to poto zape na groupe na biso ya bana ko kambala. OK. Biso nyoso za na kati. Ba maya, ba meta. Ngaku na zwaki susu tozana mususu ba nani notre ami akoma ko maman pasteur en Allemagne. Na Hollande kalala boyeba payé donc biso nyonso za na biso na kati ya groupe wana ya kokambala en tout cas ba Guy Mouya tozana ba kuna azana Canada je crois. OK. Oui. Voilà. Donc biso nyonso za na biso. Merci beaucoup mesdames. Nyota bazana ba nyota zana Londres, la Grande-Bretagne. Et Londres, la Grande-Bretagne. Oui. La canne na Bosani. La canne c'est Écosse. Voilà, maman. Et Sangani, Angleterre, Écosse. Maman, tozo ya malembe. Wana théâtre ya lobby. Oebi maman, vous avez plus de 30 ans de carrière dans le théâtre. Plus de 30 ans de carrière. Maman Milo, aujourd'hui, êtes-vous fière de faire partie de cette famille Yaba comédien? Oui et non. Tobani na oui après tozo na non. Ouais, na lingango po eza musala o elongolanga complexe. Et ya musala o epesanga vie comme sanga ngai. Donc na koma milo pona musala oyo. Yango na sepela nango. Et non? Non parce que modèle musala ngo ekomi et Siline Lengi. Et Siline Lengi parce que au lieu de profiter, ne baninga musuba profiter qui ba profiter na ba réseaux sociaux na musalo ba komba milliardaire biso tozo profiter na ngote tozo zande ba humiliation. OK. Donc musala et comme na mwana comme maman laisse maintenant et c'est travail. Tu es déjà fonctionnaire de l'État. Laisse tomber. Laisse tomber. C'est humiliant non maman. Donc ça les commissionner alors que notre métier c'est un métier noble. Noble oui. Toza ko éduquer mas toza musala makasi pour mboka mais à la fin considération exacte de part et d'autre. Donc c'est ça des fois ça fait mal hein. Oui, ça fait trop mal. Il n'y a plus considération, il n'y a plus le respect. Aujourd'hui, s'il faut qu'on balance au salaki lobby, na au bozo ko sala lelo. Différence ces alliés sur quel plan, maman Milo? Bon, différence ces alliés, la technologie différence ces alliés. Très bien, oui, oui. Pour évolution et commis. Théâtre tout le monde ça na caméra mukie wana. Bozu cassette boké na ngo basala bobo le kaboye.
Bon, ça, les mousseaux, c'est ça qui est importation. Bolongo, les mousseaux qui n'ont 8, bon, comme ça, on a bon. Il faut changer. Bolongo, on avait assez. On vient de lui en tout cas. Donc, vous voyez, beaucoup d'évolutions, moins technologie a évolué. Donc, on a décéléré, on a la caméra makasi. Donc, on peut imaginer comment on m'appelle Mindele. Très bien. Donc, évolution, ils ont d'un côté. Ouais, évolution, ils ont des sous-sous. Tu verras qu'il va être inamingi parce qu'il y a vraiment qui vraiment comme ça art dramatique qui maintenant ça on ça nini maintenant va côté art dramatique qui va côté réalisation va ça mise en scène et tout donc comme appelle un réalisateur pour kala au monde mondela ninga ya après ça bon on a fond moko ya pour ça film à lobby est-ce que là-bas il y a un réalisateur côté au peu d'azali na papier na papier OK bakoko peut sa confiance tu vois mais maintenant la technologie à la lieu où vont les choses normalement on a ba jeune ba évoluer ba mso ba kita en Afrique du Sud ba yé ba zo maye ya kuna ba yé nango ba mso bi OK ba formation na poto ba yé donc mo évolution ezali biso pe ba maman na biso ba sala ki musala ba ke ba tikeli biso héritage biso pe to bandi ko sala il fallait ce que biso pe to tika héritage yango ce que faut to tika il fallait to tika mo pe malamu ningi ba maman ba tikeli ya ki biso comme ça to komi kolela to zo mona net ke héritage to tika kao c'est ça le problème. Voilà, c'est ça le problème maman Milo terrain yango mais en tout cas vous allez m'excuser hein Azali c'est Bazali aza star vedette na kombo ya Milo mais Bazali ba mama oyo il faut ba mériter ba respect belli na considération belli même lorsque tozo yamba bango na ba plateau na biso tokotsa bango na ba confusion ya makambo ebele te restons professionnels. Maman Milo le travail ici obino lelo bozali ba modèle ba nebele ba ye na simana bino maman Milo. Lorsque vous regardez, est-ce que cette jeunesse Bazali a chance yako hériter makambo ya malamu bino bo hériter ki lobby et pas ba maman na ba papo ba kenda batika bino na musalo. Bon, ceux qui te parler na éthique et ça vraiment moi passé. Mais bon on t'a pas profiter ba kuti moi facilité. Très bien. Oleki na yo na YouTube comme nous monétiser ba comme ko futa yo mbongo. Bakuti na poto mutakoko benga yo atindi mba mombo na western tamusubiso zaki na ngote on a souffert poto tozora ta moi $100 et tout bango bazu moi facilité wana mais na facilité wana ba abuser te parce que nous sommes des modèles tout ça ba éducateur ya masse. Il faut bien se moto dans la mœurs bien. Très bien. Tu vois. Tozo to comme confondre musala na réalité. Na monde na sepela mingi poso na tangi papa na elombe boloba na lobi pona ye. Mais na sepela mingi na président Esobe l'a dit. Président l'a dit Esobe. Azan grand comique comédien makasi humoriste. Donc là, le spectacle est sur la télé, c'est à l'obité. Mais tu ne le verras pas dans milieu moi Fandi Boiseau c'est que ça bat. Non, il ne le fait pas. Donc rien que la scène. Musala na ye na vie na ye qui papa l'a dit. Ce qu'on biso tozo confondre et surtout les femmes. Un artiste bantou, congolais, ozotambola karabongo, jeep na yo transparente, slip na yo libanda, mabele na yo à moitié ferme oza wana ba tétine na yo donc eza libanda. Quelle éducation? Et sa dépravation. La mère c'est vraiment. Pour biso toza ba leader d'opinion. La preuve année ce moment tam son appelle exemple net il fallait so ala tika elamba lobi na tongo et bimi balabala zando etoni
basé yango ba modifier yango na ndenge mutu na muta créer yango na ndenge nyonso et puis etondi na avenir pour dire que artiste aza leader d'opinion. Donc biso pe kolata na biso yango pe ezobebisa bana. Koloba na biso yango ezobebisa. To changer bato. Kalezaki mama mopepa lati libaya na scène. Libaya wana ba mama lobi ba olata. Tongisi libaya na ye. Très bien. Parce que biso eloko ni tozo sala bana nda biso. C'est ça. To copier novelas. Oui. Donc to copier culture à Mindele. Je ne sais pas que je ne refuse pas que il faut to yiba muke à Mindele pour te compléter et pas na biso ozanga ce qui est ozanga. Très bien. Mais tous en auto copier na auto copier. Mais c'est comme si tu copiais nyonso et puis dans le mauvais sens. Hein, dans les mauvais sens, il y a de l'autre toujours déploré. Toujours déploré. Et pour ça là qu'à la fin biso to se retrouver te. Oui. Makambo to sala ki esi la. Esi la ekoye banali lisusu te. Culture mboka ebunga. Ebunga oui. Yango to linga to ça vraiment effort de mon association zo sala maneti biso kak ezali ozala pe membre kak. OK. Une fois nous tokendati pas ya président de la République kuna. Toza kak ezali dak ezali au mona NTPC ezali donc batunyo réellement donc batunyo sona bazo ça et ça pourquoi pour sauver culture na biso. Très bien. Donc c'est ça. Il y a onde eloko moi et ça la passe pour la biso ba maman Milo tozota la lobby ceux qui mindendo a sécu au mona nini. Ah oui. Ce qui maman monoko lobby à lamuki ayo otala musala salaki akokuta nini. Miss Muyombe. Ce qui maman mon pépé à lamuki akokuta nini. Ah oui. Ba maman boli ba soute ba oloba nini. Il y a des moments où se retrouver à l'issouté. Très bien. Bazo retrouver l'issouté musala au bango basalaki. Très bien. Donc tout ça m'a cassé. Tout ça m'a cassé en tout cas na théâtre na et ça kabiso mo théâtre. Attends la vie quotidienne. Attends na mabala. Basi baza souté. Ah oui. Ah oui. Tozo ya wana mama tozo. Donc vie penza bato ba copier makambo mabe mingi donc ba copier na malamu ba copier on ndinga mabe. Et ça ka lokola nani TikTok. TikTok eza ni mo ya réseaux sociaux mo ba mise pour na ba promotion, ça promotion pour la communication aussi. Mais na yebite so na zana kati mais ngape na meka kokota mena kokate na bimamba baswa na chaque jour ba finga na ba se rendre pas compte à rendre ça kuna donc tu te dis oh na mindele pe na mindele pe bazana ngo ba mindele basalela ngo ndenge mususu mais abiso vraiment c'est d'une manière abusive. Donc c'est ça. Voilà, maman Milo, aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, vous allez vraiment un parcours Yamoulaï, en quoi la République démocratique du Congo va cause à la fière particulièrement et pas à maman Milo, dans mon salon Union Sassali. Ouais, maman Milo a formé. A formé des artistes OEP Bassam Sana Mboka Oezo CP Sabato. Très bien. Naza fier. Ouais, je me dis les bateaux maman Milo na théâtre ozoa nini. Ngalo ba so na lobi na bango na so minda kuna lemba. Mutumo alo ba so manda kuna ma campagne, so manda kuna Bruxelles, onda kuna ngebi mi zéro. Zéro. Asomanda kuna États-Unis. États-Unis na bina na somba catch donc na IST. Mutu so aseki bilongwa na IST no. Donc on appelle ça vie. On appelle ça vie, c'est-à-dire bateau open na black qui musala, et on musala ne comme appelle coller ça bango, isolé ça fait ba parents na bango, isolé ça fait bana na bango, c'est ça ma fierté. Quand ndenge papa elombe azalaka fier, après ça batu musala, laksa batu musala wana pe isolé ça et zotonga, et zo ça makama minene donc il est fier. Donc il peut na mboka oyo n'a apporté quand même une pierre. Voilà. Maman Milo, vous êtes de maman aujourd'hui il faut qu'on se le dise, il y a question de manque, il y a respect, considération de part et d'autre. Ba maman ba koti na ba jabana. Au lieu bana ba kota na misala ya ba maman, na nzela théâtre.
Et puis et comme ko bima pena ezo lumba solo ya mabe oyo des fois ezo ko honorer la personne. Il y a moi cité sur le plan professionnel, Maman Milo. Lorsque vous attendez les gens parler de ça, ou lorsque vous avez même la place publique, dans les réseaux sociaux, en tant qu'une mère, face à la fléau, réaction est à la canine ou bien au quoi réagir, Maman Milo. Réaction Nangaï, et ça quand grand frère Nangaï, maître Claude Pongalobaka. C'est Satan. C'est Satan. C'est les diables. Papa Tadé, Papa Tadé, moi qui les bébés. Ah oui. Qui les bébés. C'est Satan qui domine. Oui. Maintenant, ce que j'ai ma capacité, c'est laisser faire. Pourquoi il y a un piège à Satan? Ah oui. Ah oui. Parce que Moutou, oh, il y a Zoluka détruit mon ninga na ye. D'ailleurs, tu as fait un exemple. Aux unes de nos bomis et pose à rien au tega. N'a qu'au pousser ma rama bon sur Satan. Diable maman. Babi l'argent. Et ça même bateau wapi. Namabe ebele. Donc pour vous dire que Satan a côté na musala o mingi bateau ya mabe ba ye ko côté sa ba esprit na bango bateau ba kende ko luka succès pa ya Satan. Satan tche bango makamu mususu mabe na kati na bango pour na ko diviser bateau pour na pour neti ngai Maman Milo nde na zabwe papa tade na bimi na chaîne na bimi na télévision na yeko finga yo non finga ka yo moko te tu sais parce que derrière toi bato bazé belé ah oui tu sais combien nazo blessé bato na baza sima na yo et puis esa ngé le côté je m'en fous de tout ça l'essentiel que nga na lobby donc tako ça bon eza Satan donc nazo senga na biso tozonga na bolingo ya Nzambe o Nzamba l'accès biso aimons-nous les uns les autres o yeso ayebisa biso loko leki bolingo ezate donc là où règne l'amour médisant c'est kozalate très bien ozomona place bolingo eza sonngolo ba papa so papa tete lo même abeka si tout ne yebisa ete yebisa na ko banda ko finga yo te puis na ko banda ko za makambo to lobi na ote na bimisango kana réseau to batinyo so bayoka est-ce que c'est important to solo la yo yebite na mboka basola to matondo donc basozo ba kinzonzi to yokana likamnezo beba c'est ça notre culture yango mona tana libala ezaba kendaka en huis clos baké solo après solo on peut ça makamoko important bazana ngona droit bazana posa batunyo so tuba yo kango te bako so batu ba bibi soki ba bimi libanda yeba ke esimbi batunyo so babeti maboko c'est comme si ba leva linga ba voter pape les papa linga ka bima bo telemi bozozela ti bo mona milinga ozo comme wana ba ke magambo estili donc pour vous dire que na mokili makama malamu na ya mabe baloba yango nanu boye entre vous ezakarati faut que na caméra non ton ami asalaki mabe oyo koloba yango na nini après lobi boke bobongisi tu trouves pas to osala eza routine lobi obebisi lobi osengi pardon lobi obebisi mais bato wana oyo lobaki bakangi omona ba famille mobile na beti okebisa mama abino mobile na gangelo okesa bandeko na mbali basilika bayina mobile nao yo si obongisi na yo na mobile no bozongi bien mais famille na mobile ngakete bayina mobile bayina yo comme kolela botikela mobile nanga ou bien mobile ko botika mwasi nanga même eza nani yo moko yo lobi muninga lobaki no asala ki mabe obimisi yango na ba réseaux sociaux ba fanatique na yo ba monike muto penda blessé ndeko na biso blessé artiste na biso fan star na biso ba yini muto wana yona ndeko no bosani ni bobongisi et maintenant bato wana nyonso tout est-ce bongisi na bango batike na rankine okoma place mo wongo kota ba boko coach sa ozo yeba te yo lo na papa tade mabe akangela okanda yo yeba te très bien nzoka biso no to sani ni to bongisa na biso kala ça c'est ça donc Satan à côté bolingo ezate to luka to longola monguna Satan Bible yango moko lobi le voleur ne vient que pour dérober égorger et voler ozomo la raya ko bebisa Satan ko bebisa donc
elo na ko loba yango wana donc biso ba mama to ka soko sala eloko moko te parce que c'est Satan qui règne maintenant o ezoko régner za esprit ya Nzambe te ata ba bazoloba nous prions ngamona Nzambe azate Satan c'est à côté makasi comme si bat ben incrédule comme si bat mitema mabe et puis na posa lisusu ya mbongo na posa ya luxe ya mokili ba apparaître et comme si suba voilà et comme si on était tangana na histoire nani comment le croiser au tenait pas bit na ba le goût de lucre. Hein? Na histoire non héroïa kaka ce qui peut de yété ça problème tanga vraiment bien baba oh donc ba kina classe désolé donc c'est ça donc bouana ce besoin ya goût du lucre bouana pour ça paraître il faut nani kabele kitanga tina nani na tondisi nani il faut na louer ndaku moi 500 muninga moi Rwanda kungapi funa zwanda kumona na GB il faut na zwanda kumona ni na Gombe te Gombe ku te c'était des fleuves te loko eza pembe na paye du peuple nani Bovan na Bovan tu vois Bovan voilà mais maman Milo aujourd'hui les gens disent que l'hypocrisie tue les comédiens. Oui. On vous traite des hypocrites. Savez-vous aussi que l'hypocrisie est... Ça ne tue pas seulement les comédiens. Les comédiennes. Oui, hypocrisie, ça tue. Quand on est hypocrite, on a une double façade. Très bien. On a double face. On a face. Ce que l'on non, il faut dire non. Il ne faut pas dire oui au lieu de dire non. Après, oui, quand on a linga qui n'a pas de mais on a douté. On a douté. On a personne. On a makamsu mosa makamsu. Ozomona. Ouais, ezoboma. Donc Maman Milo, nanga papa t'a dit. Wana boke pe bolié pe le côté yego de misosia donc de misosia na lanjango ya ato lanjango te ba Hollanda vraiment na section pardon vous excusez ngatoke na jour à lancement ya carte d'identité tozoko ta parce que contrôle les ala qui on ba soda ba zo contrôler pour itala ka président zoya ko mutu mo azoko ti on a za carte d'identité en invitation te ba zo tunabi papa ngana za honorable ka soda na papa ozala honorable ozani na ebi te pesa nga carte na yo abi papa ata yo ozala te manifestation et salama eso zo no ba kotisa ote et salama est-ce que vous comprenez donc non yo talanga te émission ba kotala kaka vous comprenez on jouer te théâtre et continuer kaka on longo te théâtre salama to yaki to kuti yango mo wana biso to fonda ngo te théâtre to kuti théâtre je ne crois pas que biso to aussi lisango c'est qui génération eleki ate simbité bana moko ba ko bima ba grand calé bazaki ba sa musique pistolet mikie baza kutute lelo je comprends là tout le monde a ba inosmi na Vodacom qui pouvait croire la superstar na superstar donc pour vous dire que makamona to kutango to kotika yango et puis ba o ba koya ba continuer parce que biso to zana biso za ba habiter to za ba mortel tokokufa lobi tokotika mais ko sala effort kombo no etikala un jour batanga yo na malamu batango te loko batanga ka sentir le diable lokola pe solo mabe eyebani mokima ezala balinga ngo kaka te ezala kama be mais très bien meza donc c'est ça dans hypocrisie ezali ezoboma musala très bien ezoboma musala yango na muti fozala keba munoko na faut kokanga discrétion faisant na vie na yo très bien
faut pas étaler vie devant tout le C'est monde. n'importe To ya qui. comme ça, la théâtre ça le quoi bateau ba la fonction publique. OK musala, est-ce que OK musala moi sinon na zime robete ba nyonso na bureau. Ouais ma femme est enceinte. Ceux qui étaient comme na deuxième femme robete la nyonso tout je viens d'avoir une deuxième femme non. Et ça m'a comme non privé. Très bien. C'est ça qui tue notre travail. Très bien. Ozuma kambuna yo olo que yeb sa camarade no alu sukuna na cité te yo yeb sango tamusu moseka tamusu yeb sango Aziza et tout Aziza pe azana Aziza na ye ana milone moko kuna nini azape na Marina ana laba na ye ana Liza na ye azape na mama top na ye azape na mama Kalunga na ye. C'est ça le problème. C'est ça. Très bien. Donc tout ce que tu as théâtre le quoi musala tu le quoi peut ça son bon. Donc, c'est tout ça qui professionnalise. Très bien. Parce que ça nous paye. Donc, place aux oies cachées na yo, il faut. Au Tchango soin. Donc, c'est ça. Voilà, Maman Milo, aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, il y a une séparation dans les théâtres. Et il y a une polémique dans le théâtre. Lorsque vous regardez, est-ce que ça profite à vous, les artistes, pour que permettre le Moussala Nabino évoluer, ou bien ça fait reculer les efforts et le travail au Bino Moussala? Papa t'as dit. Maman. Concurrence faisait à loyal. Loyal, oui. Au moins, il y a un groupe. On a un groupe Amigo. Maman t'as passé un groupe Nae. Président Lomé un groupe Simba. Président Bodaza un groupe. Bijou Lorraine un groupe. Modéora un groupe. Moi, je peux dire à mes acteurs. Que na lingi muta ke nzonzingi te. So ko ke nzonzingo na pourcentage na groupe. Ça se faisait dans le temps, tu sais. Ah oui. Wana au moins bozo bunda na bino moko to le kana chaîne bo il faut batala biso tout ça. Pour le moment, exemple ça ya YouTube. Tozo zo bato baza déjà formé. O déjà ba yibi musala. Ba sala théâtre. Donc aux yeux ezaneti Léopard. Léopard et cause fouteur te ko ya ko luka muto azangi muto nando abeta bale te faut ko zo muto do abeta bale muto abeta bale puis abeta ngo bien sans l'effort na casting na yo zoka bato basala musala bien comment scénario na yo ya kitoko ça la mise en scène na yo ya bien tu vois promotion pesa pe promotion no pe makasi po mbongo no ekota très bien ozwa ni bato ba futa mabie yo po ozwa pe bénéfice non c'est ça na wana nde théâtre na biso ko avancer culture na biso ekende liboso surtout théâtre populaire na biso mais soki oyebi ke mila joie bien na kotia ete po na lingaka ete na place na ye na kotia kaka moseka ngana moseka to agema te au moins te ko bebisi boape na bato moko te o balinga bino bato kutu bana ba on a problème te mo c'est que soit beti qui dans les tonalité na ena okoma te nga personne na beti pa na nga mo c'est que okoma te to ça même jeter mo boyi no nga otie mo c'est que o boyi mo c'est ko tienga o beti que na opesa na nga te nde mo c'est ka pesa ah oui ah oui ozo comprendre on est commis concurrence moko déloyale concurrence ya ko yina et comme déloyal. Division et pas. Division. Donc on s'est divisé pourquoi? Tout ça la musala moko. Et alors quoi bâtir honnête, il n'a pas qu'un exemple, il n'a pas qu'un ibenge. Joueur pendant zo briller ne pendant la vita, yo boy. Ok nous ka na sanga balene. Ok na chikunku kuna kana chikunku ke ka kozana chikunku. Pourquoi ka linga vita? Po linga ka vita te. Ou bien linga dering te poto pesa ka ke ibenga za muta ya vita. Donc linga dering te donc on ok na ka kuna donc pour dire et komi motema mabe. Très bien. Et on a ce que komi motema mabe o sa ki bat musu ba raté mbongo pourquoi yo lingi no ngate. Joana so na betek na bala menazi na caché na ngame o tenga te kapo o sepenu na ngate. Ah oui. Comme qui mouté mamabe. Très bien. C'est quoi yo? Parce qu'on a ce que bana ya mutu ana so balete ba benga ba on a classe kapo yo sepela kité ngana jouer ou be ba taki nga yete yeso a jouer ngana jouer. Jouer te ngana raté mo. Na ke ko fukama na ke ko lela tam su di bonza dimanche na za ngote kapo yo boya kina sa musalana. Très bien. Ozo mona te ke ozo chama kala moto likola mutu na yo we. Donc c'est ça. Voilà.
Donc division eza na tina te. Et ils ont profité nango na eloko côté. Na ndeko na tala telimo la aza pe journaliste azami na poto na mona pe na tala ami ba vidéo na eleki na ngate di alobaka ko sangana eleki ko kabwana. Ah oui. Alors vraiment ko sangana eleki ko kabwana. Donc moi j'ai dit que to sangana ko sangana eleki ko kabwana. Tala kana matanga so to banjo sangana nde to zala na force. C'est un moninga kufi boandi ko taba différent non monte que so te différent et comme ebelé mais c'est beau kabwani monte que très bien. Voilà, elle s'appelle Maman Milo Dadju to kenena nanzela ya machine kuna to zwasiko Maman Milo sur scène en image to lukwa moeto solana ye par rapport ya ba participation na ye na Belle Vie Télévision par rapport ya film au face à face au tozochi labino o ye azalaki mwasi ya mokonzi mais chose grave Maman Milo aye ko ya na ndeko décor au kutu oyo azo faire face même ata na linzaka ya mokonzi o te o ezalaki papa na biso Elombe o azali président ya groupe Simba oyo pe azali papa il y a Maman Milo Otozanaye. Suivons ça et puis on se retrouve tout justement après. Voilà. Boniko. Non, on va répondre à nous sommes pas. Un politique sont ben banam. Kaka mère, tika. Non, bali bachi agil balancer mon bali. Pardon. Pardon cité. On me esprit no boy, on gagne dans moi sinon on doit ajouter liloba. Au moins m'esprit ne komi ba na ndako. Ati malonga. Le match qui est dans la chambre. Au pèse en cas, non, pas en tête pour toi. Soit Tikala. Yo, ninge ko le kanga. Oh. Mais je vais so yo. D'accord, on a la saké les Tiko pardon pour ça, Tiko pardon s'il te plaît. On a boudé. Qui chérie na. Le match qui est dans la chambre. Merci. Ya d'accord. S'il te plaît. Na biso na linyo tambo ma nervosité te. Ko chérie. Nazo tuna na sela ya elo mo oli. Ah li lo te lo to solana. C'est na liate na lote. To sola. Chérie bon yo kasi. Bukela whisky mon cœur. D'accord whisky. Sans whisky. Merci bébé. Bon. Tout ça est oui. Voilà, mesdames et messieurs, Tozongi Awa. En image, c'était Maman Milo. Na film o déjà et wutaki koleka na Belle Vie Télévision face à face mais okoki kotala na soki orataki yango okotika na Belle Vie Télévision okozwa intégralité ya film o face à face oyo Maman Milo a participé na rôle oyo ya munene onga naza na besoin na tuna na nos questions Maman Milo o uti ko mitala wana ezali yo bato belé pe babenga ki même Maman Milo pona nini ko sala boye ebele ya bato pe balinga pe ko comprendre te to mekana no ko solo la par rapport ya rôle oyo yo jouaki oyo na face à face Maman Milo. Ouais, n'incarna qui rôle na pesi modena ya Gibokole. Kuna en Angleterre ya abenga Milo buzoba nini wana ngapa nini ezali pe ayo penza otike lomboko mana de konga biyagi wana théâtre bien réalité en tout cas nalingaka batu batala biso na liste ya comédie te très bien que ozotala théâtre osekano kaka d'accord non la biso pendant la liste il y a leçon. Oui, voilà. Pour tirer pendant la leçon. Ah oui. Théâtre on est qui vraiment très profond. Makambo basi bazo sala. Ah oui. Mibali ebele bakufi to ebite bakufi ni. Bakozi ya bali wana ba. Ayeka kuti bo apika église apika église akoti bo akomba mota musasa la vesa lo ba soute makambo ebele mo lo bangota kumotala kaka. On a ni akuta mwasi na mwana moka mukie. Ya mukie. Obi que vice versa et bon ma penza te. Vice versa et bon. Ça dit mwasi ayokuta mobali ni na mwasi mwa mwana mukie. Tu sais que ça ne tue pas vraiment. Et ça la passe. Et ça la passe wana obi ka mwana mwasi opendala na mwana wa mukie wala na mobala mukolo boye bana babanga suba papa batute bana bato. Mais yo mukolo mwasi na yo mwana moka mukiebo ya zozwa ye oh non
okobeta même ata masasi dans la vie. Donc ezali humiliation impossible. Et puis mobile non tala pété na mapeka na ye. Bagarde na sima. Lelo na Belleville batiaki yango azaki colonel. À cause de PDG. À cause de directeur quelque part. À cause de ministre. Ah oui. À cause de député. Ou ba doit respecter. Ou ana sko makamnyo c'est bomba mais pas moi sinae. Pour ndenge mariage zababa 1 plus 1 égale 1. Atana bon nzambe moi sina yo. Ce que vous partagez lit conjugal moi sinon ça du tay baka ke makambo no nyo sezo beba bo tutu ezo kota. Yango moni ba luba ba chachi bao. Chibao. Mais ndeti pe chibao ngonde donc zo kali susu te mama mili. Modernisation. Te na monde ti do chibao za te po to zana ba masebele ya ba luba basi modèle bazana gindumba o to yebaka izala ka ya bangala mais échanger na moi si so kazo kabola li conjugal na ye eza bo tutu pona mobali na ye. Ah oui. Et surtout moi mobali ngo azala mukie azala mukolo azala nini. Donc moi si akoki ko sala yango te maman. Et puis papa ta dinga lobaka ba maman na biso nde bazo kufa boy bazo kende est-ce que biso génération na biso ceux qui dosent 100% to cause à la tête à moi 45 bien 50 pose ko bana na biso pour déjà bana ba 25 ans ba comme dia ko sala ba mariage il y a contrat. Il y a contrat kaka to fanda pour quelque temps. Pour quelque temps. Très bien. Imagine-toi. Parce que le lobby mariage est athée. Libala est surtout mon libala est institué par Dieu. Aussi là, et kufa. Et vous avez sous na place te na valeur. Basi bayaka sous libala te. Comment ya bolingo. Oche. To fin so va na coin côté na anga pela va na be. Ngana va na ndako nata. Donc moi ça va na ndako ki otala bana. Qui a dépend mobali. Comme mobile non, ne parle pas bien, mon mari ne me laisse pas le temps de m'exprimer. Tu vois, mon mari quand il vient, il fait seulement ceci et puis il dort et moi tu vois, moi je me raison et comment on a raison. Là pour retourner à Milo aux qui décore pourquoi? Il peut te dire que mon mari voyage, il est toujours parti. Toujours dans l'attente, mission na mission. Mission na mission, il y a un gars qui est se satisfaire. Est-ce que c'est ça la femme? Là, la terre a besoin de l'église, moi si, moi ça va na, moi si, bazoa organe nae batia ngona kati, kwa mi bombaka. Oui. Ya mobile ba exposa ngo yango mona emo asexposa ka mais moi c'est mi bomba donc moi ça moto mi bomba ka mobile na akenda voyage yokomo lukano mutu mususu kwa satisfait akotaka na ndako des fois kuto mona papa na respecta yo mais décor air moko azo gangela yo abina yo jaka tande ndenge namona kiwana air frère na ye nani ayaki nani gesho ayaki na ndako azo gangela yo na degré moko impossible c'est là où ozo se retrouver là où se retrouver maman moi ça libala on ne se marie pas pour divorcer l'amour supporte il y a un zozonga ka Satan koti partout diable koti na ba mariage et puis que soit détruit ba foyer mboka pe kufi nango parce que ce ba foyer za réuni mboka otambola malade etambola très bien ba foyer et baby basi ba keli banda mibali ba komi bi responsable mboka komi nango kaka ndenge wana donc yango moni là tozo lela nene bino moko na ba foyer na bino vous vivez comment? Vous vivez héritage ni toti ki la bana na biso. Yango moni ba film mususu na o jouer na ukanga mo pasi. Oui. Ukanga mo ma. Film wana ezaki so botali making of na tozo seka ka umaka président makambo ezama te. Donc ozo comprendre que na réalité ngamilo na ko sango te. Oui. Mais eza rôle na jouer donc ba maman ba o ekomela bango. Ba o pena no ekomeli bango. Ce sont des femmes qui préparent qui bango te pour nous. Oui, yango moni ata neti na ba
après ces hommes en Angleterre le quoi ça bazana roi et tout ba préparer ka reine moi si tu commences à me conduire il faut pas préparer il faut pas luka basi ba conduire ba ya ba conseiller ba yebiso moni nde okomi moi ça me conduire ba tambola ka boyi baloba ka boyi très bien balata ka boyi balia ka boyi c'est ça il faut engager penda batu yo mama colonel moi mobali na mo konza mapinga mama colonel aloba ka boyi avant da place boyi asolola ka boyi mama colonel azata tikika ti bakozo mobile no na sima na yo yo moi c'est ministre na ndako no kuteta jus apamba na congélateur libande ezate bato bayozela mukonje bavandika minoko ekauki non botuna bato bazalaka na tango impère bato mobutu bayebisa bino ah oui est-ce que je comprends oh et pas mon conduit mutayo ka nzala te poni balbate mo na ndaka na mo konzala la nzala te jamais nzala de kota nzala kota te il faut congélateur mo kezana ezana ba juste on ko tia bière te parce que mutako ko langue lo wana pa banjo finga mo mais même du jus ba biscuit ezala wana muto ozela mo konja ko sape na réunion bi alali mutu mo ba la musaye ezate ameli jus na mo whisky et mo biscuit na lait avant de zozela mutako ya na dossier banda ka uka kimbebo donc bozo yeba te bozo zo formation te bozo nga pe ko tuna te ah oui leadership ba apprendre rango non c'est ça donc ba mama ba se ba konzi to yeba ndeni ya kufanda to luka o to yebite na ndako ba serva mo konzi ndenge nini biloko ni balamba po mo konzalia mo konzalia ka yemo kota ya kana bato na ifo balia ifo ulamba banzungu nini ifo na basani nini okia na ndako mo sa mo konza na basani te ana disa na mbele so ba komi 20 atindi tomate na coin atindi ba keso mele mbisa mungusu na coin to papa ba sele moi manja non n'importe quoi ozo comprend yango ba makambo ozo ko mapepe papa kepe libanda ba mama pe wa esanga bilo kolo ba bango te mobile to salele nyoso te moi so asala la mobile ni malamu ata mobile ke quelque part afandi so abeti masolomi satu mibale ya mwasi ya ndako ata place moko ake bachele azolia okaka hier madame a préparé ah oui voilà bayeba makam na beta bayebi bana mo ovimba ni me osani choix supporter ba mama bosonga ba mama et ça biso bien très bien. Voilà, merci mesdames et messieurs. Bandeko Balandi, Masolo Rosolana, maman, Milosé Belé. Tout ça dans une heure du temps. Hier, à la bibliothèque. Donc, ils ont tellement belé. Mais j'en profite pour dire un grand merci à Maître Arnold Ipobo. Maître Arnold Ipobo Nguba. Maître Arnold Ipobo Nguba Nzamba Zalanayo. Le tout-puissant, Maître Magui Makiese, je vous salue depuis le Canada. Nzambe azala na bino biso to continuer ko sala musala na biso na ndenge sengeli supporter nous sommes au Congo et puis meni à garage et kaboy moi pe ya weye pso bango ke botika ezate biso to continuer misala na biso meto qui est vraiment na virage photo lukwa moi to kabwana na mama milo po azana makambo ebele moi to zo etant ebele ezalité question oso na tuni epete bato ebele ba oloba mais comment oyambi moko ya bana simba otuni ye question oyo te mama milo bino bana simba bozo créer des ordres et belé sur la place publique. Aujourd'hui, ceux qui insultent les hommes à casser na place publique, ezali bana ya simba bato bazo occasionner ango. Et so yoka ango pe et combien on peut na matoi. Bon, merci. Mais que question ne oya kaka. Ata na éviter oya. Limbisa maman. C'est-à-dire quoi? Bana simba baza bano baza bien formé. Baza ba étoile dans ba star. Mutu nyonso alinga profiter na sima na ye. OK. Ce qu'on a sima na ye mutu azolinga profiter akoya na makambo akoloba ebele. Ebele, oui. Na ya mabe, na ya malamu. Ya mabe pona ko écarter ta musu baninga mususu. Ya mabe pona ta musu ya koluka 10 francs. Ya mabe pona koluka ta musu confiance. Abebisi baninga. Très bien. Siko soki yozali naïve. Bioza naïf. Au tchelito yoyoki au côté problème au ini moninga soko zape makasi sali be mission au lobby n'importe quoi et comme bana sima parce que basimba eza ba groupe oyo ya minene ya mboka au conseil des 10
oyo pendia papa na biso azwa temps ya koforme ntango mosusu mpe atiki foyer na ye pendant ce combien de jours po biso ezalaki mpenza oye simba mpenza kokuti présence ayaki banda ngumba ye mutu na ye azokoma tokomeka mutu aobe ya liboma kuma so nakosi botu na ya wilibe ya wibe aa na poto sikoyo so okotika président aaka na carnet na ye koma kasi na okengela otala aokoma nini ese kombo nanga ezali aske asapesi nga role donc c'est ça okende boye bana simba bakoko ya simba bana oyo bana simba baforma bango wana mpe ka baza bana ya bana na bango bazali donc président aza patriarche dynastie simba eza tellement monene ata so toni tobanda kokonte lelo tosisa te yango omoni siko bana simba partout place bazali nazoyebisa bango ke yaya toyokaka biyokayoka te tokola tolia place moko biso ozalaka place moko koswana place nyonso bato baza koswana ezangaka te mais ezalaki so papa na biso atone kimi ekoti mais il a vieilli po biso tosi tokoli tokomba mama toboti akotone lisusu sur biso te akomi na temps conseil siko baopesa conseil ozoyoka te pourquoi tokomi tema makasi yango tozwi yango wapi ekomi bana simba ceci bana simba on fait cela donc bato bazoprofite likambo ya mwana simba papa ogangi moni pourquoi po bayebi ke so na lobi bakotala so na lobi ndenge na ozwa 10 francs bana mbongo bofingisa mpe na papa na bino bofingisa papa na biso bozokabola biso na kibukolo boye famille na biso bokoti bokabola biso pourquoi non bazokabola te bino moko nde te bato baoya mpo baokabola biso te so bino bato boya je te dis nanga ayoka pasi nayoka pasi makasi biso olelaka nga lela mpenza baofinga papa papa elombe pena bomona pena moto azofinga ye tolali te butu mobimba nazwi message natali ya yo tali toko répondre pe mais ye moko ebisa biso ne répondre à personne OK habite opesa bino tenter tout bando répondre à bino tout bando ça échange de paroles bango mo ba français balobani on répond les imbéciles par le silence. Le silence, oui. On va pas répondre. Bofinga bokolemba. Botika. Biso to avancer. Muna mtu place na ya azazo lukane no sa musala na ya azwa 10 francs na ya. To qualité. Retraite zoya. Yaya. Nakangi pantalon na difficulté na bite so mona ngane na tokaki ya. Milo azaki na lata couper na mukuse na fila sute ya. Age peke talon moulayo la tate mukongwe katani pour vous dire que autre temps autre mœurs makambozo changer ne crois pas que yo kaka ndoko zala wana non la terre tourne ba réalité ils ont changé mto zaki okupusana moninga remplacer et on m'y préparer zala bien entourage zala bien abattu donc pour vous dire que Simba en soi, ils ont un problème. Ceux qui vraiment bana simba quand ils ont un problème, mon gars mon amakambo yo, émission na émission. Je crois Luc avait voulu faire une émission parce qu'il m'a émission mon koana, mais après papa avait dit non. Pas question. Pas question. Plus question. Yango no koyoka tata lelo te lobito koyoka te o aza mwana simba so asaka émission pour loba na makambo ya simba loba boeleka boy on te fout dehors. So zana no kaka effectif quoi neti ba biso pe papa ko yina yo ponga so papa yininga mabe makasi notre papa ti le loza papa biso parce que ma fille tu es où vient oye pour que coopération 5 c'est coach na poche papa bengi yo donc respect na patriarche ba finga e ba ebité to répondre no lelo te mais ma finga na bine ko zonga et zonga d'une manière ou d'une autre. Tozawa. Tonya tamabele o. Totali kolo sanza biso nyonso. C'est profond. Ezonga. Biso kangi minoko to bimisa ba ma miss. Papa o azwa tona ya jeunesse a pied biso.
soit azali makasi ta mosusu mpe bana na ye alinga asokipe na bango te mais lelo bana ne baza bavoka basisi mosusu ya mibala oyo tosisa na campus ya Lubumbashi auti koya ya liboso aza déjà maître asa boti kuta bali ya basi basisi ba université ba ISP basilisi ba c'est ça nanda kwa yelombe so babile le journée anglais ba loba ngonyo so anglais so na kosi o alinga sa expérience a kenanda kuna même lui-même parle anglais journée journée anglais journée qui Congo et journée français pratique ya oh chez lui c'est comme ça donc à éduquer biso ngana bando ya répétition simba na kinda classe et puis ba payer un transport et ba payer un ticket à semaine il est là il n'est pas mort ngai ya retard na répétition parce que na kenda ISC na sisi classe na ngai invité na ka papa na ngamta yaka belinga sapatu ya sika on a lata ka jour à collation nanga pinga enveloppe na baksa masanga batu nyasa bakoko yate mais présent mon net ces années so ya yete net fait bongité mais asala ke fort et mais maman Milo so côté terrain on a question moko et yelanga excusez-moi mais tout le monde a papa akindaka et pas bana nyonso mais et pas moi na moko papa c'est trop difficile ya komona papa présence na et pas moko ya bana na na kumba mama sila que je peux pas convoiler la fête président qui était à invitation. Même dans ses activités, il y a des tournages. Il faut pas inviter mon touti. Tournage, je vais pas si la parce qu'il ne m'appelle pas. Elle ne m'appelle pas. Ok. Donc pour qu'elle déplace, il faut bien. Ok. Ne dis pas que va bien. Que à Kendarate. Est-ce que va bien gagner kete? Ngai naza na groupe amigo papa ngana na groupe amigo président wana kutu simba pendant ya mobimba ngana sala groupe amigo président venu me voir à la répétition ba acteur nanga baza ba témoin so na kosi ba msu ba bima ba président et répétition et puis à hauteur bana ba comme kolenga nga bolenga te c'est votre coco vous répétez votre coco ne lenga point akanga parcours à mon tuti. Vous comprenez? Akanga parcours à mon tuté, un bon conseiller. Mais des fois, et bimama be po batuka ba lobaka ndenge nini papa, tout le monde a yeka souvent soit na moseka, souvent soit chez Belleville, souvent soit na ba Aziza, souvent soit na ba Leandaya, mais a mona na Lea, so Lea bengisi, Lea kutu amona na petit Aziz aza a groupe te. Aziz aza kan amona simba ya ka répétition. Mo se kaza mona simba ya ka répétition. Bango ba sa ba groupe te. Belleville pas mona simba, ma ya ka répétition te po bango dia ba sala baza indépendant. Si la pas comme indépendant, ici la ya ka simba. So que na répétition simba tu verras ici na répétition. Et tu comprends? Mais donc yo na olobali comme soki oyebite faut tuna batika kobeta na bango mabako bobeta masola nzela pourquoi bobeta masola balabala faut que no tuna journaliste ya solo ya kate ya poser question opposer nos questions to yo oloba déjà au pesi de réponse que non kuna balinga kaete. C'est pourquoi je vous dis wana ezali ba satan na bato ba djembelaire bo djembeli boti momo. Peu importe, hein? Mais l'objet que zonga, je vous dis, et zonga, parce que balbi tout se paye ici bas. Et là on monte to futa na lola muta osana ate. Muta otam sa voiture ate lola to la table va pembe de makam nyo se photo bukato 600. Est-ce que bilamango beto ko lata na lola? Lola ba kasa zamba. Ya lata no bilamano so sana ngwa denda ya. Yo no ba peshanga lata. Bona na lola to lata. Mais maman Milo aussi. Tout ça la moi analyse. Au regard de tout ce qui se passe, si je regarde avec mes yeux, ata ba yebsinga ite, mais namonaka deux fois souvent bana simba nyonso bazalaka na ngambu moko et maman Sila se retrouve seule. Une fois pe et yela yo mutu moko pe atuno question moko ya bongo nanzela. Popé les gens, il faut qu'on se le dise, moi je n'ai jamais été donc hypocrite. Batu ba finga kapé papa na biso elombe, ezali parmi ba oyo ba soutenir kapé maman Sila. Yo peux essayer comme là une fois. Ma question à bongo même attendre dans le téléphone il est là yo. Bon,
Batou n'a raté. Parce que leur Bellevue a sa groupe nae. Azor no ba Marina. Ba Lisa. Ba Jérémy. Ba Ginny. Moi Lemba papa Alain. Bah non ça on a bien na bureau nae. Ça au moins tu le sais. Oui. Bah on se basait ba na Simba même si là aussi était avec Bellevue. Est-ce que tu comprends? Oui. Donc pour dire que Bazala qui déjà on a ba olongwate parce que moi quoi ça li sous à ça li chaîne. Nani Jérémy azana Bellevue aza pe nani na comme ni pe comme makas patron à côté na e. Tu ben appelle Jérémy na rejoué Géré. Tu comprends? Donc ne dis pas que ba na Simba nyoso. Ceux qui placent ba bengi yo OK, so ba bengi yo te. Moi c'est ka ça la libala nani libala comédie. Libala comédie. Maman Moseka je. C'est mon ami non? Na théâtre camarade na Moseka. Est-ce que yebi? Meilleur ami na open na théâtre. Meilleur ami na théâtre to finga na pe to beba to kabwani pe na kana na leki ya leki. OK. Mais na tongo biche. Ça ça libala bo c'est mon nga azala. Na participe pas une fois. Est-ce que tu comprends? Oui. Non, il y a sur la benga, tant que tu joues à Sarah la comédie, tu as la quand on a ça là, film, place moi c'est karaté, je ne l'appelle pas. Moi c'est kana kalunga bazalaka. Makasi. Est-ce que mon ama camion sur kalunga salaka moi c'est kazalaka? Non. À cause ça peut marcher na ils senga moi c'est kate. Tous habitants sont mikolo. Munyo sont na coin na yo ça makam na e. Est-ce que tu comprends? Très bien. Tant que là ba Christelle Kandi na groupe Simba bazape na ba chaîne na ba ba Laetitia pe na Laetitia ouais Laetitia mon bazape na oya e. Est-ce que tu comprends? Aux upe nani Roger kala na moi na bazape na chaîne na bango. Est-ce que évoluer peut bien. Donc pour dire que ba ko po bengo jour na poser un tournage ya chaîne na yo et Simbi pété. Très bien. Tu comprends? Namona pe ba bobo pe za pe bengi pe bobo nga kutu banda ka ata na migo se bobo ape na msa mususu ah mère elle a regretté jour benga na msa mususu mais c'est mon fils. Oh, akobo il a ngate. Est-ce que tu comprends? Pour te dire que mutu abo il a mutu et l'autre côté faut ba benga so Bellevue atanga la casting na bi que ah autour na pe disponibilité ya mami lonanga et Simba abenga na 4 productions ya Bellevue na la chaîne na mama Milo mwe akoza même na 3 films na sambela nzamba pambole parce que pesa ngambongo elle me paye puis afutanga caché neti rentrée scolaire awa sura tinga te na olela il faut na jouer na zwambongo parce que nga chaîne nanga na ekomi monétiser te. Très bien. Donc muto azo benga ngane lo fona ocho jouer pas ya Dacosta na osepela na koti ici oya benga ngana osepela e asungi nga pona bana nga bakende classe. Très bien. Sko yo sko benga ngate na esa na priya na ngana otia yo yo mo sembe na ndenge nga na osembe na ebisi ata na ndaku mwana oyo akabela mama mingi mama komana pas chan ah oui hein. Ata na église muto alinga pasteur mingi moi pasteur moi nini te wana c'est naturel. C'est naturel. Batika kwa accuser bino bo accuser mutu te pour Bellevue là mon aki sa groupe na bi ba Marina ba longé na groupe Simba ba ya awa to travailler na ba to sangsa mayele yango ba travailler Marina pas comme na groupe na comme da monétiser na chaîne na e Lisa pas na chaîne na e mais ba za pe kana Bellevue donc ngana ebisi pas de mutu nyoso tu na siko artiste nyoso presque ana chaîne na e OK pas grâce Luzolo président grâce tu viens président président grâce on a vu grâce c'est comme avec président c'est donc tu une fois longo la biso ata biso to caché il pas si il faut faire biso il faut longo la biso ngai na ma top na Léa na isusu to ça 5 ici Joana mon épée nani étoile nga kota to bi étoile au kota te to koka place ça li sous place c'est tu comprends na joie que pas ya nani Nkosi Ronel ça chaîne nae na jouer est-ce na boya ki Ronel na jouer pas Ronel te non non ce qui muta bengi muta ke ko jouer so benga te no benga te pona benga na bandolela yaya na ajo yo jamais so joue na ninte na ke na fonction publique moi je travaille na ministère na petit chef na ambo te CB
C'est bien appelé si on botte dans temps à comboter. C'est bien appelé si on botte dans Mirepa. Le ministère des Relations avec les parlements, la petite. Na salle de stage, na G3. Ok. Na Mirepa. Na côté secrétariat et Zalaka na côté chez Temba. Chez Temba, Tozaka wana. Ah, ti le logo wana. Mais siko secrétariat siko bakenda pour na bakenda siko na bâtiment kuna kuta paye du peuple. Mais biso Zaka wana. C'est Michel, c'est Michel. Wanda kuna na sala 3 mois wana. On comprend. Donc dina kina ola na ba kitchen fonction na kezela. C'est Michel appelle ça ata mo musala mo wana. On comprend. Non c'est ça. Yango na ina lobake bato ba oloba musika. Et puis ba oloba eza binoté na ba faux compte. Eza makambo bo maîtriser. Il faut oloba penza olobi penza bien na Facebook na lukio na monyo na bengi yo to sololi. Opozenga ba question ngamoko. Ko pozenga ba question ba kindoki tende kindoki atie makamba bo finga ka bato. Mamilo wana kutu mukala belle vie. Mamilo wana mamilo mukala belle vie ata yo moko. Nous avons la belle vie ndeni mais belle vie as président azo pesa ngambonga ça groupe na ya patron quand personne n'a que jouer pas na je dois le respecter et ça sonaki ko jouer pas ya bobo non respecter sonaki ko jouer pas René non respecter parce que yim to futanga erwana c'est lui le chef. Bato misusu bazo linga bilo. Yo ko ke jouer pas muto ke vuka ye moko muto ye muta sangisi bino yo ko mo loba no ko mo gangela et tu vois simbati. Ça n'a pas de sens. Simbati donc c'est ça. Voilà. En tout cas baba a problème té et puis donc c'est ça bana simba dia ba fungwa makala. Voilà, merci beaucoup maman Milo. En tout cas merci beaucoup mais je vais en tout cas maman Tozo Kabwana 1h25 minutes. Daju déjà pour estimer que maman même à katika tu donnes dans ton comité mais photo kata. En tout cas, cette question, Bino Bae Bobo Luka Kozwa, Mathieu, Maman Milo ici, Azoko se plaindre, Teba Benganga, pour n'a qu'il nous tourner. Elle a bien répondu, s'il vous plaît. Elle a bien dit, place au Babengi au Kenete. Et Ngape Nako Bengate pour que Ngana qu'il nous tourner. Bon, Luka ko changer histoire, na masolo, n'enge bokomi ko changer masolo, ya Maman Léanda Yate, s'il vous plaît. Ici, il y a un plateau, il y a polémique, il y a bêtise. Ici, nous faisons rien que notre travail. Na ba question sur la place publique, nous sommes obligés de poser yango. Ba question yanga, ba réponse ezali ya maman Milo. Mais nous sommes deux personnes, nous sommes remplis des imperfections. Na ko sala makambo ote, il faut yo kakado lingango. Pour peut-être yo ozo lingango, YP a ko sepela nango pété. Alors nous devons être toujours au milieu du village. Elle a été très claire, très honnête avec nous maman Milo. Na 2 minutes auto tikali nango, qu'est-ce que tu regrettes na monde ya théâtre? Bon. Regret na yo makasi. Regret na ngai eza kaka nazo kande na loba liboso nazo mona héritage tozo tika te. Tozo tika to komisi musa na biso place moko ya ba compte rendre. Alors que artiste faut être impartial. Artiste a ça la kamusala na ya jouer rôle. Aya ka jouer rôle na ye azongi toza lokwa koba. Ba pesi rôle obimisi mutu. Osa musala aussi ozongi. Mais to tiki makambo to yaki ko sala to comme na makambo susu. Bandeko to na université Mobimba. Institut pena Mobimbeza wana. L'air est long wana et comme place ba tongi. Place pour comprendre mon nene ina. Oui, ina kandeza wana na commerce wana et long wati. Et comment face à payer du peuple moi ndo pango wana bien wana ba tonga na ba ocha ba salle banine. Université zo koma wana. En face nango musée national. Musée national. Ah OK, je vois. Ah OK. Zo koma wana pour comprendre pourquoi art dramatique existe à Ka. Et ça métier mon noble biso za ba autodidacte. Autant qu'on a classe T. Très bien. Tu as eu formation. Bamsuku ba kenet ba gesho akenda benda classe benda tanga ba mama ni benda tangela en classe. Ba frère. Mais bo bébé c'est ba musala. C'est comme n'importe quoi. Maman yo mto vana eno kana bala bando sano so eloko nini. Ozaino na merci mo bien te. Oye na on a théâtre. Bata bon to longola bino.
tolongola bino parce que toza son exemple opesa bato te toza lisusu na toli ya kopesa bato te soka ye makambo ye kutu eloko te passe temps mama yango nde réglé na ngai yango wana ya makasi obikala mwana ntusu tolala te batie plein feu émission me bozela mwana ntusu tomana omona ngo lokola film ya baaméricain mwana ntusu mama mopepe azalaka na tatouage mo azalaki ale mokolo akei mpo to azongi balongoli esiko batatu balongoli babiloko bakoma na elongi donc tozomona yango grave toza nango eza bachef d'œuvre oyo etikala yo chef d'œuvre nini oza na yango oyo bato bakaniselaka yo nga kuna aza so na otambola bato babetelanga lisolo nini oyebi papa tate babetelanga lisolo mamilo okufaka na poto oyebi filme oyo okufaka na poto très bien quelle année yo moko tout des fois donc obosana yango eba 2002 2003 ti lelo filme wana bato babeta lisolo na bana oza na chef d'œuvre te eloko moko tosala ekaptiva bato eloko moko tosala oyo epesaka bato esengo yango moni mawa na ngai na mosala ojo mosu nayesi mama ani nalembi oyebi nalembi théâtre tout ce qui se passe dans ma réseaux sociaux abi milo ezaka réseaux sociaux kangano matoi okanga matoi pona nini po bana baotala ngo bandeko baotala yo donc eza ma mosala ezokufa na autre cieux bazoko évoluer biso to bandaka kolela l'état azosunga biso te biso moko na ba corporation na biso nde tosangana est-ce que toza na amour pour toi avancer po mboka etambolaka na ba corporation moi nde tosanganaka wana beaucoup kosangana boza na idée moko génial bosali projet nango boke ko défendre yango très bien moi pe bapesi bino pe misolo basungi bino pe projet wana pe simi ekepe liboso omona na te so baninga basalaka ko campagne ya sensibilisation ya mangwele baartiste mpo basalaka mais comment pour moi na mo bazwi pe baindividu ya balabala kaka po moto bapesaki cop abi nabenga na tiesia azwi bato nde mo basalaka po ye mo amilela donc c'est ça donc mosala ezokufa bolingo eza te très bien papa mama tozongisa bolingo bolingo oyo nzambe azosenga biso tozongisa ngo na mosala tomona nde mosala na biso ekeli liboso tokomona ndenge tokozwa baproducteur ya mikili ya poto tokomona ndenge bakotia biso ka omona mpe filme moko mpenza eleki mpenza boye nde filme moko natalaka basud africain boye nabosani kokombo nango basala sur l'apartheid biso mpe towana bahistoire ebele ya mboka oyo tokosala na bafilme ce qui se passe na este wana il faut un métrage moko abien esalama oyo ya bana mboka tosali baprojet soki ezali bokotisi yango projet abien na bacorporation casting esalami na ndenge normal mbongo ebimi toketi baeste wana toke kotourne mpenza bafilme place mpenza makambo wana ezoleka bamasakre est-ce que vous comprenez tout ça baproblème ebele na mboka na biso baréalisation oyo ezosalama na mboka na biso bana baloba yango c'est nous les artistes toyokana bolingo nde ezala yango mawa na ngai ezali susi na ngai ke mosala ezokufa naki motema mabe na manque à respect mikolo botie bango na place na bango te basundoli bino bokomi kopatoge alors que monoko mokolo elumbaka solo mais bimisa makambo kitoko c'est ça merci beaucoup maman Milo ba dédicace ezate dédicace ezali tel boso na pesi mbote oyo azolandanga mpenza kitoko na kolwezi papa Alain Bokoli Liolongo papa bienvenue Liolongo bango nyonso kuna na kati ya kolwezi papa Gipeti napesi bango bambote kuna ya kolwezi na ye na Lubumbashi natali mama Monique Moussau wana grande sœur na to bandine penza ba théâtre très bien ya tikaki na ye akenda ti bapoto na les intrigants bolingo ebenda ye tobise kima na ona poto alingo kima te
boulot kaka na bolingo tika mbali na kisha soki wana poto Monique na pesi mbote kuna Lubumbashi na Alpha Kelenda. Mon ami, on a commencé aussi avec lui. Tu banane théâtre depuis na Kamo, bakuma bango kuna bien assis na Lubumbashi, na pesi bango bambote. Ma fille Naomi Saidi na pesi pembote wana Lubumbashi. Toke na nzela poto balobi mbandaka mon père et Équateur mon père mbandaka ma mère. Na fondatrice na biso Nana Mbombalwali wavani na mboka France na pesi pembote. Très bien. Na pesi mbote na maestro na biso moko babi Mr Piano, le prince Mongali na pesi mbote babi atambolaka toujours na Mami Nzungu o babi mosala nzambe moyembi monene na nzambo asala nzambe na ndenga solo mère de famille leki na ngai Mami Nzungu na pesi bango bambote. Na pesi mbote na Karine Kaya, femme d'affaires, place Azali, na pesi mbote alinganga trop beaucoup. Sandra Mouaji, Mamouchi, na pesi mbote place Azali, Mamouchi Sandra Munga, balobi Kishasa ayaka sali 3 jours azongi na Belgique wana mboka na ye. Mama Julie Manji moi c'est papa Timo Kabamba na pesi mbote kuna mboka Angleterre, maman Nela Eyonga, maman pasteur, moi ça papa pasteur Anissé Mboula na Angleterre na PCP Pembote, petite sœur propre Nadine Kweso ba Nadine wana yanga moko. Moi apoto asika ba kamara na baba apoto asika. Chantal Unseki moi apoto asika la viombote. Mira Liondo, moi apoto asika. Apem nombo pona batindité. Ça dit ba non ya sika. Baza non ya sika moi. Apem de ambote ba ke libanga la poto batinda quelque chose. Mais libanga ça s'appelle l'argent. La pesi bango-mbote, on appelle ce pays nanga écrivain à solo la mboka au Congo parce que kala to bande ba pays ba écrivain bazala ate to tanga kaka ba biloko ya ba akeloba ba camaralei to za ba écrivain à solo na mboka au maître Claude Mpunga écrivain na pesi mbote. Maître Claude Mpunga. Ouais, maître Claude Mpunga. Donc babi écrivain pendazo comme ba livre yenda zo senga to tanga moi mingi. To linko tanga te ka réseaux sociaux kobina kaka réseaux sociaux ya wana makambo ezobeba. Oui, na pesi pasteur nangai pasteur Chouchou Kwale otozo banda séminaire lelo sur la famille babi famille soki sangani mboka ekobonga babi na famille photos à la bomoko la famille est sacrée bande konyo sona bengsi bino lelo vraiment na lemba na elila donc so kotika na elila okiti na garage okotika elila opusel moki otuni place mo babenga yango Botour église ezawana centre évangélique Sénévé place ma te ya kitoko ezoleka wana to ba invité pe à bien bakoya wana en tout cas na pesi mbote na bande onanga so bana na poto aux États-Unis Patrick Loleka o alandinga na sima Mina Loleka mama Jeanne Kele ene na biso za na États-Unis mama leki nangai wela mama na pesi mbote bino nyonso bayagi bino nyonso na pesi bino mbote en tout cas na félicité pe petit sœur abalaki ma ville Bakutu abalaki ba délégation yaki pende ya makasi ya mwasi ya gouverneur ya Bazuele mama Mireille ayaki fête wana ezaki penza bien batinyosa Bazuele place bazana pesi bango ba mbote belé babi ke ngape kalate Bazuele ba lo sako te ba abari bango ba Bazuele ba waza koto na pesi bango ba mbote mingi kuna nyosa to bataba magi ba mboko neza kote kuna ba aru ba riwara ngana besoin zero kaka 11 provinces kaka Ozaï province orientale des fois ça mbrouille ngaku do na yeba te soki na ga les amis de Bibo na pesi no pembote mingi place Bozali mes copines boleke belé na pesi no mbote bolingwa nzambe eza na biso bande onanga so théâtre ba na groupe Amigo na présenter ba condoléances na moi nanga chef ya groupe Amigo ba lobby chef Edwin moi c'est ça qui fausse couche mes condoléances ya nzambe mtapesaka yepeka mutazwa ka voilà courage nebike mukongo esala kaka donc muso ya na ekaka to sa nini ya na loi nature asani logo te mais nzambe mo asepelaki à vivre te bana nangai vacances ezoleka malamu Ventile Ndiaye Enis Mbagira ya fine bene isekola merdi
Arli Botika, Maman Lili, Bissonio Sotunanda, qu'on a sur place de Zalaka, sans oublier Bafi, l'info serveur de la nation congolaise. Ça, c'est mon fils. On a battu le ministère intérieur, on a fait Simon Beauté. Quand on a fait le ministère, on a fait un pas pe bambote place Bazali. Très bien. On a fait ça, on a mis pas pour un collègue, voilà. Merci. On a fait Saratola Mbote. Saratola depuis les États-Unis. Les États-Unis, Saratola, pesa bandé balé qui n'a pas bazakuna, c'est beaucoup de pesa malamo. Très bien. Oh, et puis que les missions aux États-Unis yo. Donc, papa t'a dit on a fait Mbote, on a fait belle vie. La patronne. On a fait Mbote. En tout cas, le Beleka est bien. On dit que ça la maman à Pierre Tombal. Il est qui bien. En tout cas, Kobo Telengi. C'est ça, c'est ça. Bota moi na Bokola, la Kisae Penzela Nzambe. Mokolo okufa ozala desute atongeli mama na enda ku ndenge pe biso pe totongela ki mama na biso matinda bongo ngonda ku kaka la mbetse ke wana donc obote lengi Nzambe apambola yo ileka malamu en tout cas courage na yebi ke oza misale belo simba o en tout cas oza femme forte hein talanga musala sala chaque jour comment azo penser nanu ke ko sala Pierre Tombal azo penser non tu es une tête hein moi je te félicite hein Olandanga hein. Ah oui. C'est ça. Voilà. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était Maman Milo, votre maman, votre star, notre star en tout cas. Botenir biso rigueur te mosalo et sengaka boue. Makamo solona mamé zali belé mais toujours déjà 1h40 minutes. Ce qui n'a pas si le président Ben Olondo Mbote était dans Saint-Mabé. Et quoi ça appelle Ben Olondo, en tout cas, il faut appeler son Mbote. Très bien. Au Sola bien. Ils ont encadré des artistes, Olingi Somingi. Aux jeunes même, à Canisna, ils ont kende musique. Il y a un lenda. Très bien. Ben Olondo place aux aïeux, on appelle son Mbote Babi Yonde. Bangote. Bangote. Voilà, merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était Dadju Azalaki, la réalisation de l'émission Oyo. Jésus-Christ a été au coup dans le lobby. Allez, lobby Koleka Lelo Dadju. Merci.